indépendance mabena manamu na yango tango Thomas Jacob atona kinsambe pona mboka Congo RDC nini emema passe na RDC ayamlaki ngai ke makambo mbe elekaki mingi na RDC. Par exemple, à l'objet Soussou, la date de 1960, tant que basalaki discours d'indépendance, fait action pour les Congolais, basalaki dans le télé, et c'est ça qui nous a embêté. Et salaki, et ça discours au basalaki, baso ça qui nous a embêté, fait balandaki, maloba ya professeur Mokibangu, aloba quitté avant l'indépendance. Nzambe alobi soki tozwaki indépendance na mboka oyo RDC pour nzambe alingaki mingi RDC yango apesaki biso indépendance yango ye moko asalaki tozwa yango kasi ntango tozwaki yango nesiki tozongisa matondo na nzambe biso temipesaki na kobengana mpe na kosala bango bamabe mingi basimbaki meme bamissionnaire o bayaki kolakisa biso bonzambe po biso toyebaki nzambe kasi esambeli na biso ya kala nzambe abandaki kosepela yango te mpe chaque tribu ebandaki kobenga nzambe na bakombola bango yango nzambe atindaki mindele po baya kolakisa biso makambo ebele ya bonzambe biso toyebaki te na ndenge tobandaki kobenga na bakombo oyo ezalaki yaite nzambe azalaki kosepela te mpe nzambe alobi bino bosalaki bango mabe mingi mpe bopetaki bango boviolaki basi mpe bana bango na kati ya batemple na ngai na kati ya bapasi na bango balobaki maloba mabe mpona mboka mpe maloba yango esimbaki mpo ngai nzambe natindaki bango mpo bamissionnaire misusu bayaki na mboka ya bino ngai mutu natindaki bango bazalisa bino bafongola bino mayele epe balakisa bino bonzambe ndenge ngai nalingaki mpe développement na makambo wana yango ngai nzambe nabendanaki na ngai nazalaki na ngai kotala bino na mosika mpo na bakonzela bino mpe bino peuple ekotosaki te oyo nalobelaki bino na monoko ya prophète na ngai Simo Kimbangu yango bakonzi nyonso oyo bayaka na mboka oyo ata bachange bakonzi mosusu eloko moko te esimbaka ata mutu wana aza na ye malamu soki kaka akomi mokonzi akomi mabe mpe akoma konyokola bino po bakokola bino bapesaki ngai kanda de point indépendance tango Mobutu azwaki bokonzi ya RDC amonaki Congo na tango na Zaire nzambe akomaki na ye mosika ya RDC akende kosie baparte ya mabe na satana mpona RDC abandi kokende kozwa bapuissance ya maboka ya bapaya mpona koya kodomine peuple zairwa yango na kala bazairwa bazaki domine na Mobutu mpe bavaccin oyo bapesaki bato na kala place wana nde alivaki RDC na monde de ténèbres mpe ezalaki mpe signe ya pacte oyo asinyaki na bawoti tonga ancêtre Chine place wana mpe bademon bazwaki nzela ya kosumultiplie na RDC kuna nde milimo ya mabe ya bamboka mosusu ezwaki nzela ya kokota na RDC na 1978 place wana nde atekelaki RDC na mboka monde de ténèbres mpe ayaki kosinye lisusu pacte mosusu ya makasi na mboka Inde bakomaki kosenga ye basacrifice mpona kopesa yango akomaki koluka batrouble esalama na mboka mpo bato bakufa azwa makila wana mpona basacrifice na ye alikoprovoke bagere ebele lokola oyo esalama na kolwezi nzambe asepelaki na bote akotaki makambo ya mabe mingi na mboka mpe mingi esalamaki
nzambe aservaka na mote pe na bapacte wana bayebisaki ye esengeli bato bakoma kosouffrir mpo bokonzi na yo eumela pe azwa autorité mingi elikolo ya bato etango bato bazonyokama ye bokonzi na ye ezomataka yango mpe ayaki kotia bato ya mabe ebele na gouvernement na ye soki Mobutu akomaki na niveau ya kosala peuple congolais mabe ya ndenge wana mpe nzambe atikelaki yango eza mpo batiaki mitema na bango na nzambe te esengelaki basenga epai ya ngai nzambe natinda bango mokonzi mpe ye nde atia mokonzi yango bakonzi mosusu ntango bazwi bokonzi bango mpe bakomaki na makambo ya mabe mpe mpona basacrifice na bango bakomaki kobonza bato na nzela ya baguerre batrouble mpe accident lié des rencontres ya monde de ténèbres na kaona ezalaki ngomba Kilimanjaro ngomba wana moto ayelasaki yango ezalaki Kasavubu nzambe ayaki koyebisa ngai apôtre Jacob efwani ke ezala ange moko ngai nzambe natinda kasi kala mingi te bokokutana na ye vision wana nazwaki yango na 1982 na 1985 ange wana bayaki kokutana na apôtre Jacob Fwani yango mpe ayaki kotia siège na ye epai na ye mpe abandi kotambola mingi après wana akendeki lisusu na tiela mpona kotambola mpe bayaki kokanga ye na bajean Mobutu na ntango bakangaki ye na bajean Mobutu na ntango atuni bango mpona nini bokangi ngai bango bayebisaki ye bozotambola na aire tardive ezalaki nango 21 heures bakotisaki ye na kasho mbala moko kake ebeti kasho efungwami mpe alimi na ye na ntango azongi na Inerangimbe bisika apôtre Jacob aza kovanda apôtre atuni ye mpona nini okomi boye mpe ayebisi ye nyonso elekaki mpe alobi bofungola programme ya 3 jours ya carême mpo toyeba force ya Mobutu ebomami wapi mpe tokota carême ya 3 jours mpe nzambe ayaki koyebisa biso ke force Mobutu ebomami na Inde mpe alobi lisusu esengeli temple wana etumbama mpe bakotaki carême mosusu ya 3 jours mpe na 3e jour nzambe ayeki koyebisa biso ke temple wana ya Inde etumbami mpe toyoki na bainformation ke temple moko ezalaki na Inde etumbami ntango makambo wana esalamaki force Mobutu mpe eyakosila le même mois mpe akitaki na bakongo akomaki tiela na kozonga na ye na Kinshasa ntango akomi na mboka Matadi bamama bakumbe mene ye donc mpe Mobutu aleli mpe na ntango akomaki na Kinshasa alibere baparti politique ezala place bazulaki ye nzela mpo baforce na ye ebande kosimba ye ezalaki détruit. Alléluia. Amen.